yango eza na kati ya dossier ya era na fille wana en Belgique. Ok, poto sali plus de 5 ans sans document, sans domicile fixe, c'est la sorcellerie. Non, era c'est mon frère. Era na ozana un homme bien réfléchi. Makambo ezo memela bango au propre, ezo memela bango soni na foyer. Apekisa moi si. Très bien. Muto banda kolela matela yo ko swana na été. Tango lo baba propos mususu oyebike na début à sujet o erazayi na moi ba réserve. Un homme o a se respectaka akoki jamais ko permettre moi si na peu importe à titre moi si na za na mona réseaux sociaux. Abetara masolo ba ex. Donc so moi si pas kuta na mobala mabe vie et ça la raboui. Et qui moi c'est bandé ko foutre la mwanda kunae akuta na mobali akomi clochard. Donc moi si moi bandé na moi refoutre la azai na moi vie na ya bien mais akuta na mobali moi boy akomi clochard. Chose étrange que batu ezole que la batu que au moins moi si au succès nyo sali na vie. Kanyo tinyoso ba congolais lié vinyoso o ya sali na internet na ba relation azaki na ngo na ba message nyoso ayeba na bango. Est-ce que koma asala shit libre ya okomati clochard? Bien. Boko la mwana yo moko parce que conscience non et mona ki mobalo ozolingo botane bana. Na kati ya les mariages elengi nango babali yo olongwe place ozako vando kominda kumona mobali no elengi bolingwa ngwana na Saint Valentin mobali na est yo na ouest ça n'a pas de sens. Bon vivre le comme yo na kisasa mobali no za na poto ah boza bino nyosu ba na poto. Mais ayebi ke mobalo azazoba. Mobalo aza irresponsable, mobalo aza voyeur, aza vagabond. Une bonne femme, c'est la tête. Très bien. Un bon homme, c'est la tête. Très bien. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, Bande Kobalandi Top Media Télévision. C'est votre émission. Le code de bonne conduite, vous savez, le code de bonne conduite. Cette émission, ils ont la kanamo mesano ya komemela bino, makambo obino bolingaka mingi. Bande Kobalandi, aujourd'hui, nous voulons parler de la femme, nous voulons parler Yashua ya moi si nous voulons parler ya moi si nini oyo bakoki kochana ndak moi si nini o bakoki kobala. Bande Kobalandi, aujourd'hui na émission auto sala avec ma consoeur Sarah Tola, na kanisi na kosenga na ba youtubeur nyonso ba la communauté congolaise, diaspora congolaise dispersée à travers le monde. Prenez vos chaises, botia bakitiwana et puis plus particulièrement aussi na obenga ndekonangai era. En tout cas, c'est la toute première fois peut-être de voir que moi Tadinga Lapa na sali une émission où na introduire combo na yo parce que je suis obligé de le faire par rapport à actualité. Oyo ezali na place publique Bandeko Balandi ya Sarato la télévision. Vous qui nous suivez de l'autre côté, prenez votre temps parce que Tobandi émission Siko Era Zwakiti Fanda et puis notre sœur ya Belgique. En tout cas, vous allez m'excuser, ça fait pas mal de temps. Oyo ngai nanu na pas mal de temps où je ne parle plus ya bamakambo oyo, mais vu nécessité oyo et zoko senga pona crédibilité pona kibo mutu ya batu. En tout cas, je suis obligé ya kosala cette émission ndeko na biso ya Belgique zwa petiti ofanda. Eh oh là, où allons-nous? Où est la valeur d'une femme? Moi si yandaku valeur na yo ezali wapi? Bino ba epé bozo luka kobala basi. Il faut kotala kotambola na bino. Voilà, elle sera avec moi Sarah Tola, ma consoeur, ya kozala invité na ngai na analyse auto sala, mais j'en profite pour dire un grand merci na ba mère fan, le meilleurs abonnés, je vous salue hein, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, je vous salue, Angelos Carouane, Fatou de Conti, Makia Lakumba, vous aussi qui nous suivez depuis la page Facebook de madame Sarah, je vous salue. Maman Bijou Nketani, hein, maman Bijou Nketani, Mopanzi à papa Jean-Pascal Leka. Bonne guérison à vous, maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noémie Avakala Nzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary. Maman Yvette Mbango, Bertin Kone. C'est issu que notre émission Ezoko Banda, Saratola, Aza déjà na mur, Nabiso Awa. Tokopé ça y est mbote bah c'est pelit na page kuna bamoni Sarat ouais il faut bah c'est pelit bah c'est pelit
mbote na bato nyonso tout. Très bien. Baolanda biso na page Facebook et puis na bandeko nyonso baolanda biso na YouTube. Bambote mingi na tatapo. Et Fapekato. En tout cas, clin d'œil spécial à toi. Bambote na couple Madjabou, maman Mariam et papa Roy Bondo. Très bien. Bambote belé na maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Clin d'œil spécial na bino. Très bien. Jenny Beta Industriel. De quoi que Nambandaka? L'honorable Jenny Beta Industriel depuis que Nambandaka en tout cas torolela on a ma ami sous quoi. Bambote na opé et si kozali bambote na président Charles Tambwe. Bambote na Amelia Mweba la private de Orlando de Échangeante. La privados. La privados. Orlandos. Orlandos. La privados Orlandos. Donc yo ça net que yo l'accent anglais. Non mais chaque jour yo mutu obimisa anglais 2022 autocommune à 2023 dictionnaire mususu ya sikebimaki. You know? Alors nakat you know, yeah. Yes. Yes. Donc nakati ya No, I continue. Yeah. This for English to 2023 I training I developing is my intelligence because you apprend me. Ah yes. Donc you are developing. I'm developing because Orlando's is my sister because I training is you. Good. No. My sister, why? I enhance 2023. Yeah. No nuance 2023. Mais is nuance 2023. Yes. You accepting is nuance my sister. Yeah. You, I imposed is me. I accept. I'm sorry forget because not imposes is you. Yeah, I'm sorry. Yeah. You if nanya. No, lo mage. No. You mank me. No. No, this for me. I mank you this respect. No. Good. Money is me, not manking you. Good why? Good is money is me. Is money is you? Me, I not know manking you. English for 2023 is mois de mars. Ah? 2023 is mois de mars. T'as dit comment kabola ba anglais na nga ba janvier ba février na ba mars. Mais maman, innovation is innovation. Yes. So que na musique to moment na ba nuance is la. Mais the nuance is sharp. Oh my God, Jesus! Oh, thank you very much. Yeah. As EA is accepted. Yeah. No, she is accepted. It is good. Is English for EA is good, huh? Yes, it's good. Yeah. You I comprehend. You understand. Yeah, tala. Sarah, côté kuna déjà sinaboya, you understand wana. Na mona kandeti bolobaka makambo ya malonga te ya bien te pona ngai. You understand? Yes, you understand. Because ifunanya olomage, huh? Yeah. Because ifunanya ela maga. Yes. No dislike, yeah. No dislike. No, I like it, yeah. I like it for Tatapo is no tata. That's Po Fapekato. No deposing, no. That's po. Ozobenga tata popo. That's po. Te bongo te. That's po. Is good. No. That You pekis. You refuse. Why? Po. Yes. You English is petty. My English. Petty. I baby sing is monoko. See you petty. Yes. Yeah. Petty. Yes. Petty. I baby sing is monoko. Is monokos. Yes. I baby sing is monokos. I baby sing is monoko. Petty. Yes. Baku.
Beaucoup. Yes. Ah, Yes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était juste une façon de vous faire rigoler. Ici, on travaille, mesdames et messieurs, notre émission Ezo Banda Awa. Comme on a annoncé qu'il y a tout au début de l'émission Oyo, nous allons parler avec vous. Les femmes, prenez aussi les chaises. Bozo pena par Nabino, Era aussi, Zoa pena kiti, yo pena fana na kiti, il y a des bosso parce qu'il y a de gros mots, il y a des choses. Oh, et Zokobima, en tout cas. Era. Donc, et ça là vraiment qui est au côté. Voilà pourquoi je vais commencer d'abord par ici, na Kotuna. Maman Sarah Tola, avec un peu koyanula biso ensemble na bino pe baye bogota la émission on a bino baye bozo koma na ba commentaire wana ce qui makambu o biso tozo komona na réseaux sociaux ezoko sala malamu et pas bato. Sarah, les choix d'une femme et pas ya mobali et koki avant les choix d'une femme faut na pesa non mobali na mbote belé na papa Diego Milito. Repeat again. Repeat again. I repeat for English. Yes. Huh? Yes. The good morning is here for my amor. Is the guy. Yeah. Militos. God bless you. Mois de mars anglais qui toko. Diegos, yes. Diegos, yes. Militos. The good bless you for go pass. Merci. Les choix d'une femme et pas ya mobile. Comment faire les choix d'abord? Yo moi sinon ndenge ni okoki ko sala choix ya mobile yo za na besoin bo vivre naé durant vie na bino mobimba. Qu'est-ce qui peut te pousser et pas mobile? Le choix d'une femme ou le choix de l'homme? D'abord une femme, et puis tu m'appelles. Donc moi si sera comme ça la choix mobile, c'est ça le choix de l'homme. Très bien. Quand tu dis le choix d'une femme, donc mobile nous ça la choix. To banana ni. Na moi si. Moi si nous ça la choix, il y a mobile. En fait, na kilelo na biso ça dérange. Na kilelo na biso moi si pour mon aki alini mobile malamu. Mobile wana faza na l'art. Mobile wana phase à la star. Très bien. À répondre à nos critères à la star. Très bien. Sur la star phase à leader. Phase à l'ambon ebele phase à kenda ba poto. Très bien. Phase à tambola ramingi. Phase à na jeep à kano anda kwa danger. Très bien. Pour na basi à lelo mobile il faut à kana mbongo. Mobile phase à la kaka na notoriété à la personne publique à la ministre, député et tout. Un simple garçon, tout garçon, mon temps, ça, ça, un chair, on négligé parce que ça, chair. Très bien. Or, place au yozo, là, na mobile, azana mutu, azana mbongo, mais mobile, azana immature, insensé, ya rosaranate. Niveau 0. Lelo, au total, on a ba Facebook, na ba YouTube, on a mobile, pendazui, makambu, ye basali nanda, kuna yeto ba finga ni na mwasi na ye, abalansa, on a réseaux sociaux. C'est un homme qui le fait. Mobile au finga mwasi na balabala au finga maman mwasi azo finga bande kwa mwasi sans contrôle. Très bien. Yo linga mobile wana parce que za ina mbongo. O linga mobile wana parce que za ki ministre. O linga ki parce que za ki leader. Mais sans qu'on rendre compte que cerveau mutu a mobile wana za tonneau vide. Insensé.com. Asa immature ya usara na niveau 0. Donc basi lelo ba comme olinga mibala ndengo wana mobala tazo bete na nzela finga kaya sambusa kaya finga ba famille na ye ba parents na ye même mobala olinga mwasi ndengo wana ka parce que a un intérêt mon boya landeli yango. Moi si olinga mobala ndengo wana parce que a un intérêt mon boya bi ke mobala afutela nganda kwa sombela nga kabelo a sacrifier même humanisme a sacrifier ki bo mota a sacrifier respect à famille na ye. Tout ça simplement parce que dignité à moi si. Oui, parce que mon bal wana pesa kembongo, mais atika pe mon bal wana afinga maman na ye na misu na ye. Très bien. Moi ya boya ezate parce que yem ta futela kinda kuna gombe, yem ta sombela mutuka, yem ta saela kenyonso une fois ka boye azongi par terre. Très bien. Donc ba choix lelo yo ba de on a pu ba commencer la choix c'est et puis Sarah nazo compléter yo na peso pe maloba mais na bandeko pe ya basi ba comment koluka ba mibali o ba bazala na mwa kombo ouais. Que non famille wana déjà ekenda sango famille wana eyebani lokola famille tola
lokola famille Didi, lokola famille Piana, lokola famille Ipupa, lokola ba famille ya combo pour que j'en profite au moins na combo ya famille wana na kinokota na famille wana même si na lingaka mobile wana te mais l'essentiel kana kota kuna pongai nazwa kimia ou nazala respecter. Est-ce que aussi c'est une bonne manière de faire un choix? Il y a mobile par rapport, il y a des nominations na bango. Bon, t'as demandé que ça le choix, moi dans le choix il y a bien même côté moi si côté mobile, c'est la tête. C'est la tête. Juste ça. Très bien. Parce que ce côté dans mobile moi le là étudiant, à mailler là na mutu. Il a l'avenir dans sa main. Un avenir na beaucoup. Demain ou après-demain, à quoi comme un ministre, à quoi comme un sénateur, à quoi comme un PDG, à quoi comme un moutounene. Très bien. Mais quand on a un mobile, on a un cerveau, en tout cas, t'as dit, et ça risque un avenir. Et ça un risque. Donc l'homme, c'est la tête. C'est la tête. Ce n'est pas l'argent. Très bien. C'est la tête parce que mon tout a des ambongo. Mon tout à mobile, c'est de l'argent. Et ça, l'argent palpable était. La tête d'un homme, il y a des ambongo. Très bien. Parce que mobile, il sera dans mon tout. Mobile a osana makasi a webisa moi sinanga te moi sinanga il faut mikolo tout ça la boye a bandoya na ba idée ya ko bongisa venir a bandoya na ba au moins libatu bakantaka mbongo ezara cash boye mobile mususu pa ko ya na idée mbongo cash te mais ayena un plus moko bo abakisi likolo wana epesipe makambo. Très bien. Ako peso pe idée daddy moni so koti na bureau po ni to sala elo moko boye o sala ngope engindisi o yango wana ka bon mais biso lelo to koma plus kota la ba intérêt côté pata dinero pata dinero ils ont assurance té. Très bien. L'homme c'est la tête ils a projeté. Merci beaucoup. Basi lelo total à kaka poche en dehors à poche total à sexe. Très bien. En dehors à poche Batalaka, troisième lokola, papa, Yango et c'est Pilsakaba maman. En tout cas, j'aimerais ajouter un truc parce que là je vois beaucoup de personnes commenter. Ceux qui t'osent attendre, il y a qu'à répondre était na ba message au besoin comment na Facebook parce que nous sommes na Facebook et puis devant nous il y a le caméra et qu'on permettre bisoter de tourner ici pour commencer à répondre na ba message na bino mais vous pouvez laisser le message il y a le numéro de Sarah aussi vous pouvez tout justement écrire et non appeler parce que tozali en direct peut-être tokoka kozwa binote mais ce qui peut que yeli mutu moko que a besoin à intervenir dans makambo biso tozo ko sala mama Sarah okoki pe ko tagele bango numéro na yo wana pour que toko tisaye en direct et ko zala pe quelque chose de bien mais batu balingi bo intervenir ouais c'est ce qui mutu a besoin à intervenir okoki koti que la ligne poto luka moyen à intervenir. D'accord. Une question encore aujourd'hui mama Sarah pour na bandeko ya basi baluka ka kolanda mi bali po na beauté. Amoni aspect na ye merci beaucoup amoni aspect na ye alibanda elongineza kitoko et tout ye alandi kaka kitoko ya ndeko wana ya mobali sans pour autant azwa temps ya koluka ko comprendre te kitoko nga nazolanda ezali ya libanda mais na kati kuna peut-être les deux abongote. Tu peux dire quoi na bandeko wana basi avant to kota de pa mibali? Bon, nous sommes les choix extérieurs hein. OK. Ba choix extérieur ça la pinza importante. Ngana lo bango entre moi c'est dans mon balai et l'autre ils ont mutuya ils ont cerveau. Au moment où tu as dit les autres ont un scandale dans les réseaux sociaux ya bana fali bazo sala. Bazo reproduire oh ils ont bongo maman na bango ils ont la que sa maman na bango azala qui étiqueté. Très bien. Maman na bango c'est une femme insensée. A botaka ba insensée. Nyoka bota ngu matin. Nyoka bota nini sosote. MPCT. Te nyoka bota nyoka. Parce que nyoka wana tanga boti nyoka obokola enyo obokola nyoka. Aokola nyoka. Très bien. Vous comprenez? Moi na bota ma koli na famille moko boye ba finga na ba insanité et moi na wana mukomso meme na fête ba ta finga ngo. Ayoka ngo. Bana wana ba kola ba insensé parce que ba bota mi na maman o aza insensé. Très bien. Donc tango zo lingo bala mwasi kotala kitoko te kotala ba feste pembete taité lukota la muto a mwasi wana est-ce que mwasi on azo bala? Soki na boti na ebana est-ce que moi si a pesa ngabana o ba en éducation. Très bien. Moi si ko assurer scolarité à bana est-ce que moi si ozala o ba lobara celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Même ibali lelo pe batala rango te ba comment ta la piste
nga faut bato ba mona pinana na mwasi amechola moi petit moi pembe ndeti auto mona ka jour to kendo pembe chéron pembe chéron nga bato faut ba mona nga pinda oh là là nga bato faut ba mona nga pinana na mwasi mo apembe nga bato faut ba découvrir que na linga mwasi mo buna Taylor Vanda masala buna déconta ne sala bo vous comprenez très bien mais dans tout ça Ozu moi c'est taille. Ozu pembe chéron. Na kata pembe chéron sko okuta ene insensé. Insensé. Vie non mon me koufi hein. Et bloqué. Très bien. Merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Nous sommes en train de continuer avec notre émission. L'émission ça s'appelle le code de bonne conduite. Le sujet nous parlons de Yashua ya Mwasina Mobali, comment aussi choix ngo tokoki ko sala ngo. Choix mususu c'est comment ngo sexe. Sexe pesa parmi bacha. Oui, oui. Moi c'est mon abla que Joe Oyo ama elete. Joe Oyo aza incapable. Ya ko assurer à ta sécurité na moi si. Mais Joe Oyo so ameli ba diamba na e akenda nanga bien. So ameli ba whisky na isa be. Donc moi si kutu yemo akoma na niveau sommet na mobile asomeli mobile ba diamba. Assombeli mobali ba whisky parce que ba retomber ba whisky na ba diamba le bonheur c'est lui. Lui. Yende bonheur nango sepela siri yango. Donc diamba wana jo mela na ba wika yenda osepela nango. Très bien. Vous comprenez? Mais ayebi que mobalo azazoba. Mobalo aza irresponsable, mobalo aza voyeur, aza vagabond. Mumuna mwasi kitoko tala taita. Donc mayele mais ba beta kaye na nzela pa garçon mo voyou ya di amela ga diamba lo ga likamususu. Très bien. Batu bakenda oloba kisi te basi balingi sexe. Très bien. Ba benga bango ba femme sentimentale. Yo sikoyo okobota na mobalo ebikaza irresponsable okoboko la bana te asala raté. Mais na se ya bolingo na ondengo lingi sexe mingi okomi ko bota lokola mabata. Okomi na bana 3-4. Na ndima kiteke to ko bota na. Après demain oyeli biso na réseaux sociaux awa mobali mabe asundoli nga na bana ya pokola bana yo. To zo matière kaka. Très bien. Basi bakoma na niveau oyeba pinda ke jo oyo alinga ngati. Jo aza marié. Po basi kande basala makambo. Oui. Moi si na conscience na oyeba ke mobali aza marié. Akumisa ape moi si na ye. Mais ninga kenda kananga. Ezala kitoko makasi na chaka mutu. Ondimiti obota na mobala batu oyebi ke alinga kota linga moi si na ye. Très bien. Tango boti mobala kimi yo occupé yo ta opesa mbongo te oyeli biso be mission internet. Sarato la wana boti sanga sundola ngana mo yaya bokola mwana no yo moko ofongola ki makolo yo moko landaki sexe. Otala kite kaza mobala batu. Siko biso yo esa biso ke ba sundolo e bokola bano yo moko. Basi ebele lelo basi retrouver ba pesi bango ba cadeau non emballé na maboko. Très bien. Tout ça parce que basala iba choix malamu te. Très bien. Au moins attend sous un bon monsieur, un bon tonton mo asala na ya fonctionnaire à l'état lingaka ya boyara. Aboyaka. Yeka odo dessiner wana na papier. Réponse. Obala ba veste mi nene bo. Non ça nene. Nathan. Alinga garçon mo alinga mo locks. Mo locks mo. Achelinga mo mundelo awa. Mo taille ba c'est mo ba veste ba taille wana nda ba slim. Ala tu sais comment slim na mo catch mo nai. Yana basi msuba linga mbali kaninga la tata ibaswe. Ouais, belé. Basi tout ça très bête hein t'as dit. Moi c'est olinga mobali pour na cerveau te mais pour Joanna la tata ibas. Très bien. Joanna la tata ibas manga donc à se laisser faire et manipuler par un homme justement parce que c'est pelara na coutrement na ye. Et puis au-delà tia on dit ma robota na mobali wana amona ke mobali wana za incapable même ya ozoya en charge. Très bien. Skotan ba boti si o mwana. Ale mobala nga moni ke ya saboti yesu sta ke luka mwasi mususu boye kolela biso na internet ya ke o garçon na sundola nga na mwana yaya émission nengwane koleka ka suste. Très bien. Bokola mwana yo moko parce que conscience non et mona ki mobala ozolingo botane bana. Très bien. Gaza incapable, irresponsable et tout fait. Mais tu l'as au moins osé. Osaki. Mutako soteke maramto sala toyeba te toyeba t'as dit. Ovandi kutu bo mobala lobino je t'aime te mais obetela ba masano li solo. Diego ana kutalinga nga toyeba ngondeni.
na ba geste na ba geste au comprendre que donc on a déjà à moi qui non ko nda lobi na nga je t'aime mais ne solo leli kaka la monnaie a comment fongwa mandé donc ce qui peut mobala o lingote biso basi to yebaka très bien que jo o linganga te mais ndenga salela nga ngana kraka et to vivre ka tabu siko mama conscience na yo omi yebaki ke mobala na linga côté conscience na yo yebi ke mobali wana za mobala batu mais par force par tes intérêts osez quand même bobo tabana maman assumer parce que on a mutu na o yebaki ke mobali wana linga côté ata incapable mutu mobali normal o lingo yo boy yo lingi bébé buchu o boy mobali normal o lingi voyou o boy mobali normal o lingi muta théâtre o boy mobali normal o boy mobali no papa bana no boane na poto bo umela bo luka vie ensemble pour la chroniqueur o boy papa bana na pour la musicien ya siko ozwela musicien nda kumisia bali mwasi mususu ko ya na réseaux sociaux s'il vous plaît très bien. Combien de cas tu na réseau nga ba elanga kaya ya fifiti kaya fifi o théâtre Sarah na tindeli mbongo na sombela mutu kana futela kenda kunjoka bimanga na comme dia nga bi mama na sani yo tango zo linga ya fifi na télévision selon yo oyeba te ke ya fifi wana za star azana célibataire azana basi oyeba ki ngote oyeba ki nana tinda ki okoma otindele bambongo nana euta nanu wapi mwasi okomi osombela mobali mutuka euta wapi mais c'est par amour Sarah c'est par amour Sarah te kuna na moni to luto koma banzela misato allons-y oui mobali oyo bomonana te tadi basombela mobali mutuka mobali obuzane ndaku moko bakado ça passe. Ça c'est mon homme. A honoranga a komisanga maman na komisaye papa. Très bien. Na vandi temps ebele na mobile nanga na sa mobile nanga cadeau. Ebisanga sko yo na poto o monana na ya fifité. Mais baya kape Kishasa. S'il te plaît là. Ya fifi na Kisasa. Confiance wana yo zwaki yango wa et puis affection wana bona ebité tati. Ça dépend d'une personne à une autre. Na ebité. Affection wana ozwaki ti ozumbongo na yo ya makuta. Otindeli ya fifi na Kisasa. Asombela muntu kana ya sali ba vie na e ou découvrir kazara na mwasi musu na Kishasa assumer ya ko na internet te très bien parce que na conscience non oyeba ke o ndé na linge boy il faut na assumer ba conséquences nyonso bande on a biso poto bazo arriver à boya mibai na ba on a poto ko ya luka mibai na kin mais ba bosa na kena mibala poto na ya kin tous nous sommes des africains bazé lo moro changement ezate ba bazo lela mibali ya poto bazo sala bango mabe makasi tadi mibala poto pe ba lela basi ya poto pe ba sala c'est vice versa et ça vice versa on se comprend donc quelque part Elaxi le choix d'un homme ou le choix d'une femme c'est la tête yo déjà si au côté li déjà donc na bangambo na mibale na mwasi na mobile c'est la tête déjà c'est la tête eza nango sexe te eza mbongo te parce que kozwa mobile ana mbongo moza malheureuse toute ta vie to mona ngo na camarade nanga alinga boma libala ne une fois aipsinga bi Sarah trop c'est trop mobile nanga d'habitude nga mutu na bengisa maman nanga uta voyage ya très bien. Alors, yem ta fouté la maman nanga ndako. Mais à chaque fois son ayo sengembon a maman nanga fa finganga, a fingi maman nanga, a fingi famille nanga ba pauvre, à la zumbonga boa kelinga pour na fouté la maman nanga. Nga penake na lokoti mbongo. Na lokoti oza en soit quelle humiliation. Fouté la maman ndako. Na bi senga bi tango linga mobali wana, elo aliboso ya tiraka ezarani. Azara mobali malamu azo salanga ba cadeau, azo kabelanga ba mbongo ngabi olinga ka epona mbongo. Voilà, les conséquences. Olingaka epona mbongo parce que mobali na yo koyoka ina koloba a respecter abasité aza insolent mobala camarade nanga aza trop impoli. Il y a des hommes comme ça oui. A respecter abasité alors munoko na ya mabe wana na impolitesse na yo wana otiraka attention na ngote parce que tu avais besoin de son argent. Très bien. Assume bazo fingelo maman na assumer. Alors conseil ngana opesa o travailler sala musala sala ba business obokola ka mama na oka yo moko. Très bien. Obokola ka mama na oka yo moko donc c'est très important. Oh lobini.
Bah message écoute les appels à toi qu'on peut qu'on ngote bah benga donc vous comprenez supportez-nous comme ça donc et ça moi passi très bien Sarah en tout cas supportez-moi na et puis passi bali ko salate bali ko salate yango pe mibali bazo manipuler bino bazo linga ko compter kaka na ba poche ya mibali une bonne femme c'est la tête très bien un bon homme c'est la tête. Très bien. Donc, si on a un cerveau, moi, si on a respecter, faut respecter famille, faut respecter entourage, na ba limite, na ko finga na miso batute, ba maturité, ba bonne manière l'homme ozanango. Et puis on a que beaucoup avancé. Mais moi si soit kutanika na mobile est censé. Très bien. Merci. Ba couple belé zo ya réseaux sociaux zo kate. Obi Sarah. Ba vie privée zo ya réseaux sociaux. Quelque chose monte en. Est-ce que biso na banda kuna so na ba problème na ba famille? Partout ba problème ça. Mais pour ani bango ba ya na réseaux sociaux. Ko ça la choix mabe. Choix ya mabe. C'est-à-dire ceux qui peut nous moins si malamu na vie. Des bible loba ubongi. C'est notre souhait. Et puis moi, si on a quoi apporter un plus na vie. Mon bali on a quoi apporter un plus na vie. Ota la kake, ozala ta musu bien tant ozo vivre yo moko. Bando linga mon bali on a vechité. Pas problème na ba problème. Ozala ki na boutique ko moko ya. Surtout mi bali o ba ezara mi bala ba intérêt o ba mi linga ba moko. Ya na vie ko linga mo bala mi linga makasiti. Linga mo bala linga yo moi so za bien. Très bien. Ngana naza bomi oyebi conseil na témoin na ata na 5 téléphones papa Diego wana combien de téléphones moko et puis 5 téléphones ngana nyonso eleki ayi na cher mais malgré ba téléphone na tie comme 5 yo photo na nge comme 5 ndeni et comme 5 ndeni moi ko so e community po so na sala live mona moko banda ata msuko peke asinga bino il faut to somba téléphone mususu za téléphone mususu asika na moni téléphone mo bimi sika boye ya ba bible wana soki ba fault 3 to 4 sombango alo ba ya somba te ya star ya zwango te mengane na zwango mais so monika mobala milinga ye moko na ina somba jean na ina somba bon mon bodo so bimi ye nanu fo asomba nanu d'abord c'est moi c'est pas un homme mobali nyo salinga moi c'est za la chic. Moi ça t'a mon mutuka danger moi ça za la likolo ata ya zani ne lote na moni ba pele ekote ata ya ota mwana na kimbambala mega na ko yamba nando moto na meko nando me liberté mesdames et messieurs c'est comme ça que moi je disais la vie continue nous devons faire un effort. Vous voulez participer il faut faire très attention na ba choix obiso tozo ko sala donc c'est même après grave. OK d'accord donc c'est trop grave aujourd'hui moi si à cause de la bonheur mon bas d'ipé à cause de la bonheur pour nayo mais so sala ki ka choix ya mabe en tout cas oko réussir te vie nayo à venir et kozala mabe mais Sarah en tout cas supporter ngana toutes nos questions oyo peut-être na 5 minutes au tikali nango ou bien 10 minutes au tikali nango pour to lukato chiter na émission oyo ce qui se passe aujourd'hui na réseaux sociaux entre ton frère Era au bozala naye na majabu parce que bozali parmi ceux qui faisaient la promotion ya la belle ya monene wana ce qui faisait ce qui fait tisiko bon au chapson dans le passé ndeni bisonne to aba e endroit ya majabu ça va na bongisi siko lingala pour bisonne to aba e endroit ya majabu très bien biso le tobi to na biso batute to ba journaliste te ba page ko sa promotion te ba ko sala ba ko sala te bisonne to décider pour na bato na eba quitter ce qui se passe aujourd'hui entre Era et puis ndeko na biso tantino na moi si sœur na biso ya Belgique yo en tant qu'une mère Era ozo fanda ozo landa yango tu te dis quoi c'est le désordre il y a lobby nde ezoko rattraper biso lelo ou bien lobby na biso et komi ko influencer lelo na biso t'as dit on m'a dit que si j'étais mon to fungoli yango eza na kati ya dossier ya Era na fi wana ya Belgique omoni mayele t'as dit mayele zara mayele classe T mayele zaka ateke balobi oza mayele suki ndingi nini et puis tant balobara na vie il faut kotanga tandambo il a cité que faut ça la okomatina gradua te soit ta diplôme oza ta D6 et ça important moni ba classe wana tokindara
tozwaka mayele ya kibomoto mayele tozwaka na ndaku tozozwa pe mayele na classe. Très bien. C'est important. T'as dit so bali insensé en tout cas vina mobimbe kufi. Et baby, oui. Un homme a se respectaka akoki jamais ko permettre moi si na peu importe à titre moi si na za na mona réseaux sociaux abetaka masolo ba ex. Mobali moto supportant. Tadi ataku na ndaku kaka. So ba au cas d'aller pamba bobando betela mobali no masolo ba ex. Ya ça va pas passer. Ça révolte. Tadi bobunda. Bobunda makasi ya olingali solo wana te. Mais siko moi si moko soit disant ba uti obala. Na réseaux sociaux. Là où il y a le monde. Sans frein, sans kobanga. Ozo beta pena mindu kili solo ya ex na yo. Et puis, au soir, on a ex. Est-ce que c'est normal? Est-ce que on a soto employé pour on a monika namoni non instruit les hommes qui est? Il faut aller au-delà. Il faut tout pas que ça n'a insensé na kati. Tu ne respectes pas ton homme. Est-ce que ça oblige au soir na era? Muto banda ko lela matela yo ko soir na été? Tango lo baba propos mususu oyebi ke na début à sujet o era zaina moi ba réserve. Abina zo ki la ndeko nga mobali wana uti ko bala e mawa to zaka pemboka moko et tout mais la fille a so poussé era au bout ti era loba lelo era eko loba et ça soni tango finga ex na ok garçon mo la tara 2 kilotes tadi est-ce que oyebi mambolobi pona yeba ke yo tadi la tara 2 kilotes to le kana na nzela ni pona yeba faut longola nga pantalon omoni ba kilote liboso omoni ya na kilote mi balé et puis omoni tenir chocolat et puis omoni ndenge nga na yaka mokili nde 3e tenue 4e nzambi wani internet. Donc ozomona mutu azangi ata mayele ya en tout cas t'as dit so tangité mais c'est nga nzamba peswa ta sagesse qui bon moto c'est important qui bon moto c'est important sache assez fou non c'est personne na page na ngakubanga to a vrai compte yo a faux compte te ko mimo na na chao na page kubanga no te batona bakipa bango te na chao na page na fula yo là na fula o Sarah batona bakipa bango te nenge za déjà bo écoute ba ozwa de ba photo na ye to le manager salab na musala ozi ba photo na ye luki mobali na ye luki ba tutu simba ngopoto CPC na page très bien mais on comprend merci donc eza kozala insensé parce que kofinga taneti bato mususu ofinga mobali mwana mobali autant musu akitisaki o kilote bon na ebité omoni voir même bato balobara il faut ozala na respect banga mingi mobali ayebi sima mukonga mwasi na yo baloba yango même quadra donc ayambango banga mingi ayembango j'allais dire ex mwasi na yo kembanda parce que ex ayebi ebele sur la femme muto ozala na ye mobali ozala na ye ozoloba na batu penza ozoloba na batu alataka découper omona découper wana nde namoni era to sa émission mo atuni yango tant nga na langola découper azaka wapi akape na teni nini et puis non osala natation te osala piscine te sko tina longola bilamba na lataka bilamba et puis oloba pe olataka ba survette nanga est-ce que ça a des sens ti muta longola donc c'est ka longola bilamba tikala kini na occasion ni na manifestation ni ezalaki wana Jésus tanga tikali ni tozwa bilamba mususu pesa ya lata yaki na occasion nini po wana musu ebebaki siko oza kosambusa nani ton homme yango toloba soko bali c'est insensé mobali insensé vie kufi mais est-ce que bref on est omona mutauti kobala mutakoza la insensé ba édika été mais nzamba pesa basi pouvoir moko pesa pe mobali pouvoir ya ko éduquer mwasi na maîtrise ouais et ana mobali msusu tellement mwasi alingi mi mobali a imposer très bien nga na lingi su ABCD te na vie na soit yango soit moi très bien moi c'est au sala choix
un homme bien réfléchi. Makambo ezo memela bango au propre, ezo memela bango soni na foyer. Ah pekisa moi si. Très bien. Obi na eloko lobia na se rappeler na makambo. Yepsenga na butu quand air to ça la ligne ya ba émission na biso faut travailler lelo na yebisio. Sarah, il faut qu'on en parle pour le sujet de Fally Ipupa Ozana et réseaux sociaux. Tu m'as dit non, je parlais na sujet na deux fois papa Diego alobi na lobi lango du société. Et puis ils ont une actualité tellement ils ont ma casse et puis yo ozana kati il y a sujet na ba biso ba flèche ça yo kitana chaîne ceux qui te fan les yango héros matière robima ya ma casse mais du fait que ton nom t'a donc interdit aux yeux au Congo au PC yango. Donc c'est ça au moins, il y a certaines choses nous devons faire aussi la part de choses mais ça parce que amoni musika très bien tam sunga na olobakaka mais na convenir situation ko mata so le longa na cheba audio dossier ici là té et okende ba 6 mois ba 5 mois alors na ngina za la base na ngote très bien mon bali na moni na musika et puis ya dossier bandoki batu ba kufa moi ka ne ba bandi dossier mamba Fally ba mort ekozala atala ngo ebisinga bi o dossier o e yaka na mopepa mabe e na ya bondoki ozana makam na yo ozana ba ambition na yo pesa bango mokongo kanga mato il continue fait ta vie donc voilà vous comprendre si ko sora moni moi si mora azalaka impoli azalaka sans manière azu mobali oyo azaboye moi si on n'a pas changé même vie même vie sociale changer vie au matabomona mne épanouissement parce que so zongika na 3 ans passé na ngana za boité boité est-ce que na aussi 3 ans passés nanga naza la ta bijou 3 ans passés nanga naza rouler na ba car à cherté 3 ans passés nanga na gombete donc ça montre que des têtes bien faites ba sangani force nango yango ba retomber to mona lelo très bien vous comprenez donc so moi si pas écouter na mobala mabe vie et ça la rabo et qui moi c'est bandé ko foutela mwanda kunae akuta ina mobali akomi clochard akomo vanda pa batu mais tanga zai yebsanga mena bien loba amène bien amen amen faut y en anglais Mami Spirinto come on yes come on Mami Spirinto come on ozo comprendre yes Mami Spirinto wana ba secret po boyeba mibali ni bwana bango pe moi sini ndoza nae soki ozaki ko futela mwanda kuna oya bien ateza munene tateza bikok mozaki déjà mutu so akomi na niveau ya komi futela ezanga responsabilité so batu bayeba ate ouais ata mwana 18 ans so ramizweli ndako akomo futela c'est la responsable mwana na za responsable tadinga na camarade na ngazo abanda ko manko futa ndako te Dieu m'attend parler organisation qui a foutu en dako chaque fin du mois abanda ko kate tout simplement parce que na kati na ya na responsabilité te maza aussi mambongo yezala ka so azwinda ku garantie sili alongwe to zwele sunda ku mususa mais aussi mbape mbongo oso ko futa ndako tendeni momona mutu mususa mwana muke asala ape musala mo atina te mais afuta ndako régulièrement et apasi locataire afuta la ronda ko régulièrement faut betele mako et puis ndete ba biso boyo na place na commune na ça fait 3 ans ndam do 4 locataire nda ya afuta 3 mois en avance ndenga ba futa nga merde na moni na futika janvier février mars pas tout ça les contrats ngasko côté na ngi ya mois des avantages pour dana lia ki la fin du mois bongo on comprend t'as dit donc moi si moi abandonne na moi refoute là azali na moi vie na ya bien mais akuta na mobali mo boy akomi clochard chose étrange que batu ezole que la batu que au moins moi si au succès nyoso sali na vie kanyo tinyoso ba congolais lié vie nyoso o ya sali na internet na ba relation azaki na ngo na ba message nyoso ayeba na bango est-ce que akoma asala shit libre ya okoma ti clochard ko va na ndako batu. Maman, ok, poto sali plus de 5 ans, sans document, sans domicile fixe, c'est la sorcellerie. Elle a au moins le mariage. T'as dit na ok, poto bongote. Elle a au moins le mariage. Oh, yango na zo ebisote, na kati ya le mariage. Le mariage elengi nango ba bali yo olongwe place ozo ko vando kominda ko mona mobali no. Elengi bolingwa ngwana na Saint Valentin mobali na est yo na ouest, ça n'a pas de sens.
Bo vivre le comme yo na kisasa mobali no za na poto ah boza bino nyos tu ba na poto. Ozo comprendre. Donc mutu atazaki zoba zaki insensé mais so akuta na mobala mayele a ozongise na nzela. Mobala okomise mayele. Non tu sais ma femme passer na ezaki salité. Vie na ya osala boye boye nga na supportant ngote. Très bien. Vie à intelligence et à capacité nanga. Non préférer travailler autrement. Ya. Mutozala grand journaliste na Congo comme na poto ko sa émission té. Papa, mais je me demande ngabi est-ce que Batu soy moi ça inconsciente alors l'homme c'est quoi son rôle? Au moniti na balobara mobali akoko benda moi si pas tomboli moi si pas ko benda mobali atomboli. Toza ko s'entraider. Ce qui moi ça insensé ça zoba. Mais so azu mobala mayele a ozoya otombola eba o mata. Très bien. Sikoyo yo ozaki zoba ozi mobala zoba. Na suka nango clochard d'autorisé. Poso tali vie passée. Ya mutu wana ta msusu mona azao vivre bien. Azaina ndaku na kitoko na poto azolia bien azaki moi bien. Mais abali a commis clochard. C'est très grave t'as dit. Oyebi bilo msusu tokolo babna tokota na kati pena tepo batu msusu ero yo ba interprétation ezala mabe voilà Sarah na makam na oloba ezara pona muto bango ba okanisa te makam na oloba eza pona batu nyonso. Nous avons aussi des amis comme ça qui plairent. Nous avons des amis qui plairent comme ça. Na camarade nanga zara na mutuka zara na boutique azaina ndako na zo futela bien. Alingi mobala bando te qui se voiture. Mobala akwa ici boutique. Lelo ayena ba camarade, loba ayena boy. Moi ça kwa akata kwei. Na minute yo tu nanga camarade wana zawa. Wabi maman. Azai pas camarade ne mususa kenda osenge sika ovanda. Siko kovanda pe pas camarade ne wana yo bika biso ba fi. Yetanga zaka na mbongo zaka na mituka za saboter batu. Donc okomi ridicule. Okomi olali pe boy mwana musala camarade no ya manquer au respect. Oza mukolo luka kende. Donc akutani na mobali ya mabe. Très bien. A détruit vie na sali down et au saranate. Donc eza ba réalité ça va. C'est le conseil, hein, prenez votre part mes frères et sœurs. Soro mobali so lingo ye bozana mwasi ya malamu papa. O moni so lingo ye bozana mwasi ya malamu tadi. Oye bango ka na décadence sa vie. Très bien. Ngai so zongi singa na 3 ans passé nanga. So zongi sipe mobile nanga na 3 ans passé. On comprendre que place tozaki na place to komi to sali penda musala. On a travaillé. Spirituellement, physiquement, financièrement, on a bossé. Mais chose grave, nazo complété, ton homme qui n'est pas une personne publique, ton homme qui est une personne publique, c'est rare, c'est difficile, impossible, et même je peux dire comment on allait venir intervenir et répondre lorsqu'on vous insulte. On lui insulte aussi. Mais c'est grave aussi de voir une personne qui n'est pas une personne publique. Mais il vient répondre. À la fin aussi, Oyo a répondre à Sali Yangote. Donc, tu as dit, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Bolo Barapé, c'est lui qui trouve un bon mari, trouve le bonheur. Très bien. So zui mobala mabe akosala o down. Bande on a biso ba na poto, bazé belé wana bazaka na vina ba nga bien sa mibali. Mais banda bazwa mibali. Akoti saka noko na parler vieux beba. Totalement vieux bébé. Eza na mibali mususu ba kota na via basi ba détruisa na ba famille. O mona mobala bimana yo abimana mona mama leki na o. Donc pas eu mobile ma base c'est choix bien té ndeti ndeko oya moi si donc auto kufa vraiment ba zo sala biso si na sima mais émission ngoza tellement makambo za tellement ebelé na kati eza lokola ndeko na biso moi si oza utaki kufa awa oyo kufa ki soki azaki soki belge soki française oyo nani fio mwana ya yolo o ton ami là ta copine Bama kamdonge bimaki awa na télévision que même ata ndenge ndo ya kapoto wana famille na ye eye baka donc nda ya ka kin famille e ko yeba teke ayekin depuis abala jo wana bakabola donc c'est-à-dire yena famille bakabwana yena famille relation ezakali suzuté même ata que non ndenge ndo ezalaka na uti poto na yekin na koma donc pa na biso akoma te ye kaka na bandeko ya mobali donc
ezali jar ya ba conseil au biso tozo kopesa awa. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Lorsque vous aussi vous so kutanika na mobali alinga tadi mobali alinga moi sina za chic. Mibala solo. Aotambola na kimbamba la moi sina tamboli na range. Mais vraie valeur ya moi si. Mibala vraie solo. valeur ya mobali baye ba kango pas moi si. Mobali alingaka plus à investir na vie à moi si na nzoto moi si na ebata moi si na lata ba bijoux moi si na lata ba montre cher keye moko mais so moni mobali alinga ye mo ba moni alati veste. Tala bakam to mona na réseaux sociaux. Très bien. Moi si azo parvenir ko sombela mobali ne bilamba cher à filmer nga mobali na nga ya yo moko zo sala émission na pyjama 10 €. Mais au moins tu as le courage à l'accepter. Mon bail noir, la pantalon cher, la ti babocha cowboy, la ti manteau. Ça n'a pas de sens. Très bien, Sarah. Et ce sujet est tellement vaste. Un mot par rapport à Era, parce que lui aussi, bien que. Non, Era, c'est mon frère. Zela, pardon. Era, non, Sarah, pardon. Sarah, pardon. Ah, Nzambi Wani. Oh, Era reste un homme. Sarah, Zela non penasi lisana. Moi je suis une femme mariée. Zela non nasi. Na yena mobali na eba zo bimandeni. Wana to tikango na deuxième sujet au to lobela ba divorce to bomba do moi place wana Era aussi demain peut-être Nzambe a ko ça les grâces azali pe na besoin pe azwa moi si ya bala achaye na ndako afanda pe abando sala vie na ye foyer na ye motivation nini moi si akozala na yango komona ete mobali nanga dans son passé na ba vidéo au nyonso et les cas na télévision baloba alia excusez-moi le terme bon alia ba makila ya mwasi mobali nanga abima na mwasi moboye oyo presque ceux qui totangi ba mebali o ba bima na ye moi misapi et aussi la nazuina o ya makolo parce que za ndenge donc ezalaki keso bimina X oye na télévision que non moi je sors avec Y ceux qui au bengani oyo ozui oyo et na kat ozo ko se retrouver na kat et pour aller plus loin au liana makila na ye. Est-ce que c'était aussi important pour na Era de venir parler à la place publique important. Et répondre tout ça pour na respect na ye? Non, c'était important. C'était important. C'était important. Très important. Banani batu bazo bénéficier nango siko. Batu ba bénéficier nango batu te. Mais batu baza ridiculiser da couple au ba ucho bala na officiellement. Très bien. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Yango Tolobi. La femme c'est sa tête. La femme n'est pas sa beauté. La femme n'est pas le make-up. La femme n'est pas parfait au bino bochaka. La femme c'est sa tête. L'homme aussi c'est pas sa taille. Ezali poche na yete. C'est sa tête en fait. Aujourd'hui, chose grave dans notre pays, c'est ce que moi je lance le col à message. Et pas. Brice Amédée. Maman, moi je pas le temps. Je lance ce message et pas il y a autorité, il y a Mboka Oyo. Il y a qu'on régulariser nanu makambu Oyo, surtout baye o bazo leka na baitando ike. Aujourd'hui, des filles légères, de putes, excusez ngai, bandumba. Oyo lelo bazo komi komisa ba influenceuse et puis derrière ça bokomona les gens au bazo ya ko soutenir yango les gens au bazo ko ya ko sponsoriser ba tout monde bazo kindumba na bango ba changer ngo forme et komi ko boma mœurs et komi ko boma métier et komi ko boma mosala et komi ko kita lokumu ya mosala oyo président nakanisi je n'aimerais pas citer vos noms ici. Ba président il y a corporation il y a ba structure ba ebozo ko régulariser makambo oyo en tout cas et c'est un peu ya kota la makambo oyo toyeba nani ona koki ko kokota na vie nanga pona lobby nanga ezala ndenge nini lobby ekoleka lelo. Merci une équipe technique, merci Nabino Bayenio Soboki na page, surtout vous aussi qui insultez, que le bon Dieu vous bénisse lobby ekoleka lelo. Merci.